etika 2023 oh Yesu baluka biso nzambe Yahweh 2023 oh nzambe baluka biso nzambe mariage yo babiso Yesu Yahweh 2023 oh nzambe baluka famille oh Yesu 2023 oh Yesu baluka famille yo baluka ndeko yo baluka mamo yo baluka frère yo baluka papa yo baluka ndeko mwasi yo baluka yo Yesu baluka yo baluka yo bassin 2023 baluka yo Yesu na 2023 oyo na eternaf ya lelo Yesu Masia nzamba bobo Yesu Masia nzambe na fuya Yesu Masia na présenter et na recommander mabota nyonso na maboko na yo Yahweh nzambe tata oyo bafusali na présence na yo oyo babelemi na présence na yo nzamba likamwa oyo bosantu ya lola nzambe na fuya tika otelema na ntongo ya lelo tope na butu ya lelo Yahweh nzambe mpona mabota oyo nkolo mpona bafamille oyo Yesu Alléluia Jésus Alléluia Jésus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth basali na nzambe eza na bafamille oyo baza privé na badroit na bango famille mobima bakufaka na maladie moko babelaka na maladie moko babela maladie moko songolo yango nde eza loi o batiela bango ba priva bango bonne santé jefte ba priva qui est héritage ya tata mais bino ba priva bino héritage ya santé ba priva bino héritage ya mariage na kati ya famille oyo basi kitoko mibali kitoko batanga basilisa ba classe bazana ba titre mais misala ezalaka te mabala ezalaka te babalaka babotaka te bapriva bino héritage ya mabota ya misala ya mabala bapriva bino héritage ya kimia ya esengo bapriva bino voire même héritage ya bomoko na kati ya famille boyokani ezalaka te entre bayaya na baleki boyokani ezalaka lisusu te entre baparents na bana ba priva bino héritage or nzambe asalaka kati na bomoko esika bomoko eza esika bolingo ezo renye eza esika kembo nzambe emonisamaka bien aimé ozo sambela par rapport ya famille na yo oyebi réalité ya famille oyebi situation ya famille oyebi vérité ya famille oyebi problème o ezo lekela bino na kati ya famille o ezo tungisa bino na kati ya famille okobondela epai na nzambe en fonction ya problème wana biso toza apoto soutenir bino na ba problème wana nyonso mais papa maman frères et sœurs epai yo za na ndaku jefte abundaki pona libota abundaki pona nation papa maman mon frère ma sœur yo zo telema na losambo comme étant jefte ya tongo lelo ozo sambela pona situation ya famille pona situation ya bana pona situation ya ba parents pona situation ya bandeko na yo pona maladie pona célibat pona échec pona ba humiliation pona pauvreté ya famille ozo bondela na kombo na Yesu Masia Nazareth osambeli Yesu Masia nzamba bombo ibosantu na Israël na bondeli yo na bondeli yo Yesu Masia bosantu alola nzamba bombo tala mabota oyo mabota oyo tala famille oyo basa écarté basa privé na héritage ya santé ya bonne santé bakindela bango maladie bakindela bango maladie Jésus-Christ de Nazareth Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango.
na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza qui sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Shalom, cher peuple de Dieu, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers membres de la famille, chers auditeurs et auditrices de la Radio Parole Vie, la RPV, la radio chrétienne, qui a un seul objectif de prêcher la bonne nouvelle du royaume, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu et l'unique et grand vainqueur de Golgotha. Bien-aimés, le sambo 5 biso na tongwa lelo ezali internaf. Na mukuse ezali intercession internationale des familles. Ezana objectif moko ko bondela pona ba famille no samukili mobimba. C'est un rendez-vous de toutes les familles du monde. Ezo 5 sabiso bien-aimés dans le Seigneur. To bondela kana attitude ya jeune. Bien-aimés, ezana genre ya milimo mususu babimaka na nzela ya jeune et prière. Bien-aimés, priez avec nous, bien-aimés. Vous qui avez des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, ezako penser mitema. C'est comme si vous souki issu exalté. Mais je crois que, bien-aimé dans le Seigneur, ce que c'est le Christ de confiance. Nous avons le sambo où il y a intercession internationale des familles. C'est possible que Yesu Massia Nazareth Nzamba Solope a bon à sala quelque chose. Bien-aimé, garde attitude le sambo aux anango. Tole kan exhortation et l'on a pasteur Prince Mavuba. Bongo toko. Continuez dans le sambo nabiso, il y a intercession internationale des familles. Bien-aimés, la prière peut tout changer parce que celui qui est capable de prier est capable de tout. Amen. Est capable de repousser même ses limites. Est capable de changer la rotation en translation. Est capable de changer nos problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. La prière est capable de tout changer, bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, ma kamsu na vie de zulango solution dans la relation. Ma kamsu na vie de zulango ba solution dans la mbongo. Ma kamsu na vie de zulango ba solution, bien-aimés dans le Seigneur, dans la connaissance, savoir. Tout ma kamsu soumis de ces choses. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, solution nango, dans la présence de Dieu, amen. Dans la présence du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors que tu as solution ou tu as comme de problèmes, bien-aimés. Merci, restez toujours branchés, priez avec nous, nous avons une exhortation, Moukousé et l'ongo na Moussa Nzambe, pasteur Prince Mavuba, bongoto kota liso na le sambo, na le smokola lelo, il y a jeûne et prière par la grâce de Dieu, na intercession internationale des familles. Merci beaucoup les hommes de Dieu. Merci les hommes de Dieu. Frères et sœurs, papa, maman, abisika, nyonso bozolanda biso. Lolenge tozalaki mokolo ya samedi, kolobanatina ya Gédéon. Israël o ezalaki livré na maboko ya Mamandiandit pendant 7 ans. Et mokolo Israël a comprenaki banani o bazali
bazongi na se ya makolo nzambe. La Bible nous dit, c'est alors que Nzambe alukaki Gédéon o azalaki bongo vaillant héros afin que azongisa Israël na ba droit na ye. Bien aimé, tozondima le sambo elekaki samedi ozongaki na ba droit na yo. Nzamba kangola ki yo. Et lelo na tongo ya lelo tozaka na livre ya Juge bisika o totangaki maintenant na chapitre na yango 11. Tolingi to yokola mutu mususu ope ba ravaki ba botola ki ba bien na ye ba botola ki bozwi na ye ba longola ki na héritage ya papa. Pourquoi? Parce qu'azala ki na faiblesse moko songolo pakala. Bien aimé dans le Seigneur, ozana faiblesse moko o bat bazo linga ba longolo na héritage. Ozana droit ya héritage mais bat bazo sangana ba longolo na héritage na pona faiblesse mo songolo pakala. Peut-être faiblesse c'est cause de la vie à péché, peut-être faiblesse c'est cause de la maladie, peut-être faiblesse c'est cause de la mbongo, peut-être faiblesse cause la eloko nyoso cause à disposer na yango eza faiblesse na yo batu bazolinga ba longola yo na héritage. Et lelo le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth a kozongisa yo na ba droit na yo. Nous sommes dans le livre de Juges na chapitre na yango 11 tozotanga verset 1er to kitaki no na se. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Moto Jephthé Nzambalobi azalaki vaillant héros. Vaillant Elombé. Mais au moins azalaki na faiblesse ou azalaki mwana ya mwasi ya ndumba to mwana ya makangu. Identité zalaki ya malamute. Et Bible lobi bande kone tango basangani. Balobi non, yo oza mwana ya mwasi ya libanda. Okoyi kozwa héritage na bisote ba benganye na katanda ku. Bien aimé dans le Seigneur, nani yango oyo abengana na héritage ya papa. Parce que ba o bazo bimisa Jephthé na héritage ya papa, baza bana ya tata na ye, donc bandeko na ye. Yaya mwasi no akoyi ko bimiso na héritage. Mobali akoyi ko bimiso na héritage. Ba parents bakoyi ko bimiso na héritage. Obali na yo, mais ba parents bazui mabota no bakangi, ba longolo na héritage. Bien aimé, la Bible nous dit lorsque Jephthé batie mosika ya héritage, akeko se retrouver na mboka ya Tob. Afandi na lisanga bato bazane lokote batu mo baza ya pamba. Aki afandi kati na bango oke muto yo Bible bengi aza déjà vaillant héros. Yaya. Et loko o eza kati na yo. Ato se retrouver oza mutu pamba quelque part. Et loko eza kati no eko déclarer yo. Parce que mukolo nzamba kenda okutana na Gédéon abenga kepe vaillant héros. Et Jephthé pe balobi aza vaillant héros mais a se retrouver na kati lisanga batu mo baza atinate. Écoutez, Nzamba Bible lobi ba amorien basali bitumba namboka ya Galade basali bitumba et kaka bato ba bengana ki Jephthé ba keko luka mena Jephthé yaya ba pimela ke héritage ya papa même ko ba ke na luka e ba pesi autorité ya mboka mobimba yaya o bazo pimela yo lelo nzambe tanga ko restaurer vie na yo okozwa koleka o ba pimelo lelo na déclarant au nom de Jésus-Christ Nazareth bato basaki yo libanda yaya o 2023 ba luka yo nazolo ba ete ba ko luka yo ndenge David atindaki ba luka Mephibosheth pour azwa héritage ya koko na Saoul de même yaya ba ko luka yo toko sambela na tongo na internet fa ya lelo ba ko luko yaya okozonga na droit na yo pe okozwa mboka mobimba. Bible lobi ba ke ko luka Jephthé. J'ai aimé la parole de Dieu. Balobi yaka ko bunda elongo na biso. Pe tokota yo chef likolo ya mabota na biso. J'ai aimé. Asalane CVT. CVT loko morote. Mais ba placer autorité likolo ya ba Galadite nyonso. Jephthé lobi botiaki nga mosika yaya ozana tango totala makamba tu basali yote. Parce que Joseph a comprenaki bande konetang baye na kat Egypte. Joseph alobi ezande pona kokoma na nga Egypte na situation auto kuta na ngo lelo nzamba tsaki bino bo faire précéder nga Egypte pona longa. Jephthé sko atala kite contrairement na Jephthé bandi kotala rappeler yaya batu msu basala mabe o sala bango rappel mo sunga no bango. Bato balingete yo ke liboso o sala no bango rappel ko rappeler bango esa mabe te tango zo rappeler peut-être ça pour ba changer ba sala suma kamba bongo pa batu msusu te parce que vie ya mutu esimami epa ya nzambe ya nana longolo na héritage ya papa. OK, Jephthé azalaki na droit
lokola azaki na même sana bango makila ya papa ne zai kat na ye azaki na droit ya héritage mais balongoli bien aimé ozana droit héritage ya Yesu Masiya Nazareth parce que makila o ezana kata nzoto no eza makila Jésus Christ Nazareth donc ozana droit et héritage on nzamba pesi biso Bible lobi nzamba azwa maloba ya muto akomi sango ya ye alobi ete je souhaite que tu prospères à tous égards donc eza héritage on ngai fona za la prospère eza héritage on nzamba tindelanga et abakisi ete nazala en bonne santé ya maladie o ezo nyokolo eza héritage na yo te héritage na yo eza ozala na bonne santé. Amen. La Bible nous dit Jephté alobi bo jire balobi to jire yaya Jephté azongaki. Et avant Jephté kene bitumba Bible lobi a consulté nzamba sambeli nzamba asali veli boso nzamba so longi singa na bitumba bien aimé 2023 nzamba ko longi so na bitumba c'est un Dieu oyo ayoka ka lo sambo pe ayanolaka ayoka lo samba muta masumu te mais ayanolaka ba sambo ya ba juste tango za juste li boso nzamba yeba ete nzamba ko suka sena ko yanola lo sambo na yo papa mama na tongo ya lelo na internafa lelo bien aimé dans le Seigneur et loko nyons o ba longola ko na héritage nzamba zo zongi so na kata héritage wana parce que souhait ya nzambe za ete yo pe ozala moko ya bako héritier o kozwa bolamu ya nzambe pona année au 2023 bien aimé Jephté akenda abunda bitumba pe asanini alonga adomina likolo ya mabota nyonso lelo ozozwa domination likolo mabota nyonso ne bande soki ba domina ki Jephté parce que batala ki faiblesse ne aza mwana ya mwasi ya makangu mais mokolo o bitumbe kotaka baye ko luka Jephté bien aimé dans le Seigneur lelo ozozo domination même atali boso bato babengano na ndaku lelo ozozo domination même atali kolo ya maladie lelo ozozo domination même atali kolo ya blocage lelo ozozo domination même atali kolo ya kufa yaya soki samedi ozala ki Gédéon lelo oza Jephté oye ko bunda ya ozo bunda ka pona yo moko te ozo bunda pe pona famille na yo o ezali intercession internationale des familles donc ozo bunda pe pona famille na yo nani abimisa famille na bino na héritage nani abimisa bino nani abimisa bino na nzela lipamboli wana nani abimisa bino lelo ozo zonga na obi lelo ozo zonga ya azwa position bisiko za olingo sambele longo na biso toza awa na kati ya studio toko soutenir na losambo parce que intercession o tozo sa les apoto soutenir yo mais yo pe ozo sambela na biso ozo landa biso ko bungsa maele na ote zala attaché na nzambe o biso tozo sala Yesu Masiya Nazareth nzamba tata na biso mayata Jésus Christ Nazareth nzamba solo pe ya bomoi soki o s'attacher na ye nyonso ezala facile apimela mutu bolamu te apimela mutu lipamboli te apimela mutu délivrance te bato ebele balanda ye balia mapa na désert bato ebele balanda ye balia mbisi na désert bato ebele balanda ye balia mai na désert bisika mai ezala pasi mais bato bamela mai yaya zwa position ya bien tozokota na moment ya losambo tozopesa nzele pa ya Berger Blanchard oazo mema biso na moment lo sambo na internat fia tongo lelo ya azo position bisiko zali totiki malwe pa Berger Blanchard. Merci beaucoup les hommes de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit loué. Amen. Merci beaucoup peuple de Dieu, baïbozo mis de partout à travers le monde. Baïboza branché à ces moments bozo sambela na biso elongo tika bolamu nzambe ezala likolo na bombo inabino kaka ndenge mosali na nzambe pasteur Prince alobi samedi ozalaki Gédéon lelo za Jephté tika ozala Jephté pona yo pe libota na yo Jephté abundaki pona nation mobimba pona famille na ye kaka te mais famille na ye mute boka ki ye famille na ye mute bengana ki ye famille na ye mute priva ki ye ba droit ya famille ya héritage metangu bitumba yaki ekombaki nde likambo ya mboka mobimba bake ko luka ye pe bapesi ye bokonzi ya mboka mobimba bien-aimé ozo sambela o eza internaf na lingi opusa na siko na présence en Nzambe internaf objectif nango ezali ezake to sambela kapona mabota na biso to sambela kapona ba famille na biso papa bozo sambela pona bana ba parents bozo sambela pona bana e biso bana to sambela pona ba parents to sambela pona ba ndeko na biso to sambela pona ba yaya to sambela pona ba leki to sambela pona ba boti to sambela pona ba famille na biso yango eza objectif ya internaf bien-aimé ozo sambela siko bipai ozali na lingi siko yo obana ko recommander
Bomo ina yo. O recommandé. Libota na yo. Papa recommandé bana na yo. Recommandé bandeko na yo. Na maboko na Yesu Masia Nazareth. Loba na yenkolo. Na pusani liboso na yo. Na internaf ya tongo ya lelo. Na yeko talisa bombo inanga. Na yeko talisa libota nanga. Na yeko talisa via bana nanga. Na yeko talisa via mobali nanga ya mwasi nanga. Na yeko talisa via baboti nanga. Na maboko na yo Yesu Masia. Na tongo ya lelo. Bana komona libota nanga. To sambeli na kombo na Kristo Yesu Masia Nazareth. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes dans l'eau ensemble à bon Yesu Kristo Masia Nazareth nzambe na kuya. Oh, nous na l'eau ensemble à likambo. Kusanye fai na yo mosango. Oeko talisa yo, oeko rekomande. Mabota ya mokili mobimba. Oeko rekomande, oeko talisa. Mabota nyonso ya mokili mobimba. O baza branche. Na moma oyo elongo na biso na kati ya losambo oyo. Ya internat ya lelo. Kolo totelemi liboso na yo mosango. Totelemi lokola bashenge yo. Totelemi lokola jeste. Totelemi lokola jeste. Kolo pona mabota nyonso ya mokili mobimba. Pona mabota nyonso oyo bazokotela na biso elongo. Oyo baza de Roktasi, Océanie, na Amérique, na Afrique. Yesu Masia Nazareth. Banda komona mabota nyonso. Banda komona mabota. Banda komona mabota. Banda komona mabota. Banda komona mabota. Yesu Masia nzambe bobo. Yesu Masia nzambe na kuya. Yesu Masia nzambe na mabota. Yesu Masia nzambe Alléluia. Zametika 2023 oh Yesu. Baluka biso Nzambe. Yahweh 2023 oh Nzambe. Baluka biso Nzambe. Mariage yo babiso Yesu. Yahweh 2023 oh Nzambe. Baluka famille oh Yesu. 2023 oh Yesu. Baluka famille yo. Baluka ndeko yo. Baluka mamoyo. Baluka frère yo. Baluka papa yo. Baluka ndeko maso yo. Baluka yo Yesu. Baluka yoso. Baluka yo bassin. 2023. Baluka yo Yesu. Na 2023 oyo. Na internat ya lego. Yesu Masia nzamba bobo. Yesu Masia nzambe na kuya. Yesu Masia na présenter. Et na recommander. Mabota nyonso. Na maboko na yo Yahweh nzambe tata. Oyo bafusali na présence na yo. Oyo babelemi na présence na yo nzamba likamwa. Oyo bosantu ya lola nzambe na kuya. Tika botelema na tongo ya lelo. Tope na buku ya lelo Yahweh nzambe. Pona mabota oyo nkolo. Pona bafamille oyo Yesu Yesu. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Basali na nzambe ezana ba famille. Oyo baza privé na ba droit na bango. Famille mobima bakufaka na maladie moko. Babelaka na maladie moko, babela maladie moko songolo. Yango ndeza loi obatiela bango. Ba privé bango bonne santé. J'ai fait ma priva qui est héritage ya tata. Mais bino ma priva bino héritage ya santé. Ba priva bino héritage ya mariage. Na kati ya famille oyo basi kitoko, mibali kitoko, batanga basilisa ba classe, batanda ba titre. Mais misala ezalaka te, mabala ezalaka te, babalaka babotaka te. Ba priva bino héritage ya mabota, ya misala, ya mabala, ba priva bino héritage ya kimia ya esengo. Ba priva bino voir même héritage ya bomoko na kati ya famille. Boyokani ezalaka te entre ba yaya na ba lek. Boyokani ezalaka lisusu te entre ba parents na bana. Ba priva bino héritage. Or nzamba sala kakati na bomoko esika bomoko eza esika bolingo ezo renyeza esika
nkembo nzambe monisa maka. Bien aimé ozo sambela. Par rapport ya famille na yo, oyebi réalité ya famille, oyebi situation ya famille, oyebi vérité ya famille, oyebi problème, oyezo leke la bino na kati ya famille, oyezo tungisa bino na kati ya famille, okobondela et pas ina nzambe en fonction ya problème wana biso toza apoto soutenir bino na ba problème wana nyonso. Mais papa maman frères et sœurs et pas yo za na ndaku jeté abundaki pona libota abundaki pona nation papa maman mon frère ma sœur yo zo telema na losambo comme étant jeté ya tongo lelo ozo sambela pona situation ya famille pona situation ya bana pona situation ya ba parents pona situation ya bandeko na yo pona maladie pona célibat pona échec pona ba humiliation pona pauvreté ya famille ozo bondela na kombo na Yesu Masia na zakati osambeli. Yesu Masia nzamba bombo ibo santu na Israël. Na bondeli yo na bondeli yo Yesu Masia mon frère ma sœur santu lola nzamba bombo sala mabota oyo mabota oyo sala famille oyo basa écarté basa privé ta héritage ya santé ya bonne santé bakindela bango maladie bakindela bango maladie Jésus-Christ de Nazareth Jehovah Rapha kelema na famille oyo kelema na famille oyo oyo basa privé na bonne santé oyo basa privé na bonne santé oyo bana ba projet na bonne santé banda kobikisa famille oyo na maladie kilave na maladie chronique na maladie héréditaire Bona famille oyo bakosambela biso na bonne santé baza privé na mariage baza privé na maternité baza privé na misala baza privé na bapromotion baza privé na réussite baza privé Yesu Masia bongo Yesu Masia Yahweh telema Yesu privé na unité Yahweh telema Yesu na unité baza privé na unité okabwane kota oyoka kesase entre bapara na bana entre bapara na bana abakongo esase entre bafrère na basere entre bayaya na baleki na kati ya famille Yesu Masia Yesu Masia Yesu Masia Yesu Masia tika famille oyo tika libota oyo tika libota oyo Yesu Masia totele mimosala totele miyawe nzambe nana totele mimosala nzambe na maya banda kobona banda kosembola loboko sembola loboko na famille oyo sembola loboko na yo ya kuya sembola loboko na yo ya kuya pe ya moto na famille oyo kala maladie ezoboma maladie ezobia kala kaya ndeko oyo kala kaya famille oyo maladie héréditaire kala kaya famille oyo sebe baprolonge zobana te babala eza te babala eza sakrifie mabota eza te mabota eza sakrifie misala eza te misala eza sakrifie Yesu Masia nzambangobo telema imonisa na likota mpe na famille oyo ete yo nzambe ete yo nzakolo ete yo nzalosikoli mpe mokamboli na kati ya famille mpe na libota oyo na kombo na yo Yesu Masia sana solo mpe ya bongo
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu. L'homme de Dieu. Jephté ake musika bandeko na ye. Bake ko luka ye. Papa mama année 2023 bako luka yo. Yaya lipambo lino ko luka yo. Eloko basalo ba refi e ko luka yo. Téléphone ne ko fanda kimia te. Bako benga yo bako luka yo. Atoza wapi? Oh, roi David atindi bato bakene ko luka. Mephibosheth tina lo débat. Atali etana yete atazaki makole bukana aebisi evina yo mobimba obanda kolia na mesa ya roi. OK yango ezalaki pekisa melo. Yaya eloko nyonso ba pekisa ki yo bakoluka yo ane oyo. 2023 eza ana famille na yo. 2023 eza ane na yo. Ka ndingo telemi lokola Jephté yaya bakoluka yo. Tozoko chite na mosala nzambe pasteur héritier Bisiam pasteur Herbi. L'homme de Dieu. Bengani Jephté na ba droit na ye. Mais bengani ete na bilaka nzambe. Bengani ete na ba promesse nzambe. Bengani ete na destinée na ye. Mon frère, ma soeur, sachez-le très bien que destinée na yo eze pas une enkolo. Amen. Les hommes de Dieu David azolo ba éternel. Mes destinées sont dans ta main. Amen. Oh, je vois qu'il y a des hommes de Dieu. Jephté kende ko bunda. Pe alongaki. Le loko yebisa nzambe alongi so liboso bitumba nyonso etelemela yo. Amen. Oko sambela. Oko basene bitumba ba yaba longa tenga no longa. Bitumba ba ancien ba longa tenga no longa. Pourquoi? Parce que ba ancien ba kimaki bitumba. Ba ko landa Jephté pa azalaki. Bako luka Jephté na tobe. Elongo na ba vaurien. Babi bitumbe comme libiso. Passe comme libiso. Bitumba eza na hauteur na bisote. Eza na taille na bisote. Jara bitumba boy. Mutalonga ngo ezaka yo. Ezaka yo Jephté. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, mon frère, ma soeur, maman, papa, yonde Jephté. Ya tomba le boka mobali. Le bakolo Jésus-Christ à Nazareth. Na telemi na kondima nyonso. Ndenge Jephté a telemaki. Ngai Herbi na telemi. Na telemi pona bunda. Pona libota nanga. Na telemi pona kweisa. Moto nyonso. Oya telemi na kalibota nanga. Ozo zangisa ngai kimia. Lelo. Nazo kweisa ye. Na losambo lelo ba famille. Na internat fa lelo. Mutabundisa bandeko nanga. Mutabundisa bomo nanga. Lelo. Sonya famille nanga. Ezolongwa na nzela nanga. Pamba tengande Jephté. Maboko nazo beta. Eza pona kwesa mutu nyonso abundisa nanga. Alléluia. Jephté kwesa. Na kwesa lelo. Nazo kwesa. Nazo
La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Et il écrasera nos ennemis. J'ai fait échouer quitter. Jephthé a longaki. Même David a 1 Samuel chapitre 17. David a échoué qui était devant Goliath. A longaki. Avec Dieu tokopolate. Avec Dieu tokokekamate. Avec Dieu tokolonga. Ya tomba le boko mobali. Le bakolo sukisa Nazareth. Biblia yebisinga. Elongo na Yesu Masia Nazareth. Tokolonga. Pe tokosala bikamwa. Yango na ye kolonga. Bitumba nyonso. O ba ya balonga te na famille nga. Lelo. Nga nazolonga yango. Beta maboko nyate makolo sambela. Nazolonga. Les hommes de Dieu. Babengana ki Jephthé na ba droit na ye. Babengana ki Jephthé. Babi faiblesse ozana ngoza mwana ya mwasa ndumba. Oko hérité te na biso. Toko yebisa nzambe. Oloba okozunga na ba droit na onyoso babimisa yo. Amen. Balongolo na droit ko simba mwana. Na droit ko bala. Na droit ko bota. Ya ko banga nzambe. Ya ko simba mbongo. Ya ko zwa mukanda. Ya ko zwa permis de conduire. Ya ko sepela. Ya ko zwa kimia. Tombo le boka mobali. Le ba kolo sukisa Nazareth. Kolo sukisa Nazareth. Soki ba bimisanga na ba droit. Soki ba bimisanga na ba droit. Lelo. Nazo zonga na ba droit na nga. Nazo zonga na ba droit na nga. Oye bongisa mapona nga. Oye bongisa mapona nga. Ezo zongela nga. Ezo zongela nga lelo. Lelo. Droit na nga moko te ko échapper nga. Droit na nga moko te ko échapper. Beta maboko banda ko saka. Banda ko saka. Banda ko saka. La vie et la mort. Sans le pouvoir de la langue. Ya mukanda, ya passport, ya visa, azosonga na droit na ye ya voyage, azosonga na droit na ye ya musala, ya promotion, azosonga na droit na ye. Jésus de Nazareth. Ya garde ka attitude ozanango. Dala ndenge nzambe azozongisa na ba droit. Amen. Oh, héritage oyo ekomaki mosika na yo. Ezopusa na pembeni. Alléluia.
Allez, zo yango zo héritage na yo. Eloko ni ba récupérer ki o batiaki o musika na yango. Alléluia. Oh bancien balonga kité ba ya balonga kité. Yozo longa ngosiko au nom de Jésus. Yozo longa ngosiko au nom de Jésus. Famille na bino kota na kati héritage na yango. Na yango o arava ke héritage na bino. Abimisa yo musika ta o libane héritage. Lelo ozongi, lelo ozungi. Esala makando ozondima. Esala makando ozondima. Esala makando ozondima. Alléluia. Les hommes de Dieu. Alléluia. Je sais pas bengana ki na ba droit na ye. Yes. Mais akoma ki mokonzi kaka te ya famille na ye mais ya Israël ya Israël mobimba. Alléluia. Oh, koma mokonzi. Akoma ki mokonzi. Koma mokonzi. Tale pai baboya okota na butwa lelo nzamba zokotisa yo. Alléluia. Nzela baboya olekana na butwa lelo nzamba zolekisa yo. Ndako baboya okota na butwa lelo nzamba zokotisa yo. Libala baboya okota na butwa lelo nzamba zokotisa yo. Okota na mariage na yo. E pai baboya obima na butwa lelo nzamba zobimisa yo. Ale bima pai babomba yo. Bima na maladie, na stérilité, na pauvreté, na sécheresse, na humiliation, na limitation, na bali en famille, na loi en famille. Alléluia. Alléluia. Broso mana boshenda kamana brosi. Tala na zela jeune oyo. Na zalo sambo de kwa zozonga na badroit na yo. Baba ki yoko balate. Mais tala ndo zozonga na badroit na yo. Babi yo kitoki kosiloka na ndoko ba parents. Ozo même ndako kofutela koma na soni. Pourquoi? Parce que âge poussa nous lukanda ko kofutela. Nzamba zo visiter yo. Alléluia. Nzamba zo visiter les hommes de Dieu. Alléluia. Joseph a dit à Israël, je sais que Dieu va vous visiter. Amen. Mais lorsque Dieu vous visitera, ne laissez pas mes os ici en Égypte. Joseph était en train de prophétiser sur Israël. Oh, je prophétise sur quelqu'un ce matin. Le Dieu de Mayata, Jésus-Christ de Nazareth, va te visiter. Yesu Masiya Nazareth wakuta na yo. Na maladi wana ako visiter yo. Basondi wana ekolongwa. Ako bikisa na opération wana. Na pasi ya misu wana. Na pasi ya libumu wana. Ya mukongo wana. Dieu te commande ba problème ikakatanga. Il va te guérir parce que la Bible dit c'est par se mettre issu que nous sommes guéris. Alléluia. Merci Jésus. Si quand Amazon sont ba droit na yo. Cause la bonne santé ils a droit na yo. Ko témoigner ils a droit na yo. Amen. Ko vivre vie à grandeur ils a droit na yo. Amen. Ko bika délivrance ils a droit na yo. Vivre grandeur. Comment na bolamu na nzambe ils a droit na yo. Amen. Ko bika en paix, paix en liberté ils a droit na yo. Amen. Quand nous sambeli. Kolo tala ndeko nkolo akata ki pongi pambate. Usazo kende musala mabandi ko kata pongi. La Bible dit tu es le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Tala famille telemi tata. Kolo futa libota o. Amen. Futa papa o, futa maman, futa ndako o, kolo bakati pongi po basamba na biso elongo. Ata ba osamba na biso na rediffusion. Kolo futa bango. Futa bango ye. Yo zamu futa baluka kelongi na yo. Nondi malo samba lolo to sulango matatu li. Avant to koma 12h. Yes. Avant to koma 15h. Yes. Avant to 6 à journal. Tata, nde to zana butu makasi boy. Na 3h du matin o. Na zone de Yesu Masiya Nazareth. Pour visiter mutu moko. Amen. Afin que tata, tozom sa lokume pena nzela témoignage. Amen. Na kombo moko to ndimela. Yes. Kombo na Yesu Masiya Nazareth. Nzambe lombe pe abikamo. Dépense na kondima lokolo peuple moko. Tobondeli, Peterobi. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci papa, merci maman, chers frères et sœurs, chers membres de la famille. Pendant le sambo 5 segibisona abutwa lelo, ezali internaf, topé intercession internationale des familles, ezali rendez-vous de toutes les familles du monde. To sangana pona ko sambela. De l'autre zana programme jeune, de to sambeli beloko la momesano, to kobonde la susu na ngonga 12h, to kobonde la susu na ngonga ya 15h. Pe kolandisa ma disponibilité aux anango okosambela na yo kasi na ngonga 18h nde to banda le sambo pour que to chite na programme na biso jeune lelo kola pambolo nde konanga mosi pe mobile ko banda lobby mardi tozo banda ba enseignement o ko chite na ngona le sambo mokola samedi pe lundi prochain à internaf le enseignement to repesa biso ezali les rêves et ses réalités. Bien aimé, partagez message oyo. Bien aimé, c'est un grand rendez-vous au to banda lobby. Et bon enseignement oyo olota bandoto ebele bien aimé tant so négligent de lozobika conséquences na yango kasi to kofongola yango bien aimé dans le Seigneur ndoto za nini
ba réalité ndoto za nini, importance nini ya ndoto, bien aimé, ndoto utaka wapi tokotali sango par la grâce de Dieu. Donc banda lobby de trop banda ma cinéma na biso, bien aimé, zo le sambo au partager ango ndoko samena biso na YouTube, partager même ba lien ya RK Pro TV puis ba chaîne mosusu, bien aimé, partager ango ba numéro na biso zali affiché wana bo banda ko samena biso na WhatsApp, numéro zali plus 243 99 91 45 930, topé plus 243 89 58 45 235 aux Angate, aux Anabiso na Radio Parole Vie. Merci. J'aimerais dire un grand merci à cette grande équipe forte. Et à Radio Parole Vie, je vois l'homme de Dieu, le chantre de l'Éternel, héritiez-vous Kolapambolo, héritiez-vous Ntimba, Yesu Massia Nazareta Salo Bolamo. Je vois à mon côté Azaki na bâton de commandement. Il s'agit donc de l'homme de Dieu, le pasteur Prince Mavouba. Kolapambolo, pasteur Prince Mavouba. Kolapambola, celle aussi qui est à mes côtés, notre Yaya bien-aimé, moi c'est Katamibali. Il s'agit donc de notre sœur bien-aimée Karine Taou, Kolapambolo, Elombe dans le Sambo. Je vois au coin là-bas, tout le monde a Berger Blanchard, Moukechar de Feu, Elombe dans le Sambo. Elombe dans le Sambo, Kolapambola. Je vois encore la technique, je vois derrière nos caméras. Il s'agit donc de nos bien-aimés, de Ko Reis Kangibouilou, Kolapambola Bino, de Ko Bogos Anderson, Kolapambola, de Ko Trezon Tingi, Apambola de Ko Jirsa Pemba Mayamona, Pendoko Chris Kundenga, Enoch 2G, ya Radio Parole Vie, Kola Salongo Lupe Bolam, Bongo Soki Christ à Mesongilité, Tokutani Bongo, Lobby na numéro Asika, na enseignement toujours banda, Lobby bien aimé, partagez ma thé Oyo, Lobby c'est un grand rendez-vous, y'a ba enseignement, autre Lobby la concernant, ba rêve, paix, ba réalité, nango sinon, que...